Banda na ema solo kala koko tiri JC Djemba lelo aina lisolo par rapport à la nomination à bourgmestre. Likambo ya ba nomination et ba bourgmestre et utiko samba on a vu province ya Kinshasa et créer ba désordre ba parti politique ya ndenge na ndenge. Kutu mingi kutu basaka elika ke ba kobima mais le ko ba bimite ba tomba ba façon mo kutu pe. Ba milongo na bona kati ba parti politique là parce que elika ba zaki ba la nommer quelque part. Yango pe honorable o to benga kami honorable parce que ye asi a message na ya kata ba mandami azwaka na ete atika ka muto kosala ba constat lelo lisolo nini abete lebiso. Na kati ka ba rendre honorable atambola bwe amoni ve mondonga azobima na kanda mabe yoka honorable. Suka na yombo pour le vie mondonga kombo ebimite yokaye. Sikayo ve mondonga pe kuna na kanda azobima na palais. Ba utala de idéologie parce que moi c'est donc, banonengai beaucoup mais c'était le lobakoe bangai. Na kanda wana depa Vemondonga a été la bureau la bango et sika apesa siège à parti politique la bango kanda méchant dans tala makamuni za ko sala. Ngai na pesi bino siège na zanga poste jamais bobima. Je démissionne à parti. Kanda mabe et salaki papa Mondonga parce que a kanaki ke abima selon que ba la parti politique la bango apesa bango siège apesi bango bureau surtout mais comme ebibité yango apazi bango yokape honorable na songi na ni abeti bango aya politique ya mboka Congo te beti sika mbonda elingi kolobake soki komola ebibité yeba ke les paniers circulent encore tout ebibité. Ça elika atamba la sima okobima tande Mondonga a passé la bureau a benga ba combattant to ba membre ya parti kutuye a milongoli na libela parce que akalaka ma bourgmestre abimité likambo oyo pe eziyo be kanga motema le panier ce qu'il encore awa to betika mbonda.